Tolobi boye muntu nyonso ayoki rapport mapping 4h du matin balobi arrestation ya rapport ya tingitingi tomonaki Kabila era zona Goma azonyata bibembe azotambola likolo bibembe Jésus atambolaki likolo ya mai mekanambe politi mwana Marcelin atambola likolo ya bibembe sans formol azomimonele sinara Kabila toyebisi ye tika kimia yalobi te naza China Rambo atiki mandefu ebele mpona kobangisa bakongole atie teinture na mondo somona président nini oyo azotia teinture na mandefu ebele mpona koboyangisa biso akomisa vimbi. Maintenant l'heure est grave, l'heure a sonné abangisaki biso mezongeli ye moko ndeko na ngai nazoyebisa ye Kabila asali crime, 4 crimes contre l'humanité, nazo répété. Asali crime à génocide, asali crime contre l'humanité, asali crime économique, asali crime de guerre. À chaque crime 25 ans. Na 4 crimes à combien? 100 ans Guantanamo. Sa place n'est pas ici. Nazo répété à maintes reprises. Kabila abomaki Arma Tungulu na makofi. Film ezali. Arma Tungulu bakangi singa boye bakangi kotoy neti Jésus Christ de Nazareth abandi ko beta Arma Tungulu asali mutu boye neti ya Jésus ale bapongoli basinga abeti mutu na se akati motema. C'est plus que le lion akomona na kati ya zamba mais asali yaki na ye mutu mususu atiki yo mais Kabila azozo bakadena minene akangi na permanence apasoli ba vitre abwaki essence atumbi batu vif ba combattant IDPS. Le 19 septembre Kabila babeti massage à bout portant boyebi à bout portant lelo Kabila asali massacre comme on a sapu vrai ou faux? vrai. Kabila na Shadari basali massacre Buluja Congo avec le général Kalume. Vous voyez bien, oui. Bunduja Congo. Baboma Baduna Congo à Kosakanate. L'heure est grave, l'heure a sonné. Massacre à Yumbi. Ah, Bilo Moko Boyebi. Na Jantiningo Bila. Yumbi. Massacre de Kategelai. Ba force commune. Oyo tomonaki ba Jefrank ezoleka na makila ezotanga. Merci. Siko awa ngonge koti. Boyoki kala na kala o. Oyo simbaki makila. Oyo simbaki bilamba. Ye wana zoya. Kala na kala o. Lobi apasaki nga mwana Guterres. Tala na komi musika. Mwana Guterres azolinga yo kangai. Antonio Guterres. Na changer politique comme ya Imur. Bato bazo sekana kata ndako. Lelo mutu bazoko kokanga ngate balobi to kokanga yote parce que yo oza mulangi pembe ozobeta ba conseil ozobeta koto ozobeta mutu nyonso eze sengote awo tolobi tozo na esprit ya Mukish que son âme repose en paix. Mukish alobaki laissez-le partir, ils seront bloqués quelque part, ils seront ridicules. Ils vont perdre leur mémoire. Les grands professeurs vont perdre mémoire. Parce que vous avez l'article 70 alinéa 2. Mais tu as oui, monsieur. Il y a un croisement pour Platon. Il y a un article 70 alinéa 2. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Amen. Forêt équatoriale. Félicitations Chile. Nous vivons de la pêche et de la cueillette. Mais tous na machette, tous na tracteur. Sengala biso ba biloko wana pa mokonza mboka. Ba pikime ba benga na forêt. Alors, mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi lo mbo antombolo. Zosiko ba caterpillar na ba machette na ba hache. Tokende forêt équatoriale tokende kotikila bango eza sengote. Ndeko na ngai Félix Antoine Tshisekedi azokita lelo na tongo. Lelo na 6 heures. Ero asakiti déjà.
asa mele akene ayoka kangai asa beti na mesa umukama bato wataki tembe lelo bazomona Kabila ndazo kende kwa Tanamo akayemsaka chill je pars Moutou, je suis le premier combattant au Kabila à Fundinga et pas Félix. Ce que vous avez battu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez un garçon qui s'appelle Gilles. Il m'appelle toujours Hippolyte Kalambé-moi la machine. Pourquoi ça? Moi c'est Kabila. Non, Kanambe, Hippolyte, moi la Marceline. Na tonton Moutoise. Et ça comment on a eu? Est-ce que c'est un gire? Ok, mes chers amis, tolobi boye, boyo kabiso. Na lingina chité na pesa batu mususu. Nikolo na koloba mingi te parce que na lobaki mingi. Mais merci beaucoup. Na bao bazo sunga biso. Merci beaucoup. Na bao bayoka kikolela na ngai. Tozo pesa félicitations na IGF. Notre IGF. Peut-être boye IGF te que signifie IGF. Inspecteur général des finances Asali Moussara Kitoko lelo boyoki tozana excédent il y a 100 millions de dollars na année na mois moko bobetele maboko tozana maboko ça excédent 100 millions de dollars eza sengote 100 millions 100 millions de dollars il y a excédent na mois moko kaka nde tokangi sikoyo tokobete 6 mois peuple a 3 fois par jour. Merci beaucoup na équipe oyo ezosala musala kitoko oyo ezosala poursuite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo sécuriser IGF Makasi aza nzambe azosala musala kitoko bo sécuriser ye tokende liboso banguna bazobunda banguna batieli biso système ya ba machette. Est-ce que biso tozali na système ya kokata bato? Système ya uti Rwanda ya kokata mutu liboko nyo moni mutu azana sak wana ezala bapapier na kati me oyo kati ya liboko tokomi na système ya kotiela bato ba poison biso toyebaki poison Rwanda nde mutu ayebi poison biso tozalaki na problème ya poison te parce que l'homme est sacré. Vrai ou faux? Mutu aza mutu nini qu'est-ce qu'il va faire? Mutu aza mutu. L'homme est sacré. Mutu akolongola mutu na mukili te apart Nzambe. Vrai ou faux? Vrai. Topesa mutu valeur. L'homme est au centre de tout. Tolobaki le premier homme est apparu dans les vallées de l'Oudouaï en Tanzanie. On avait trouvé les 4 têtes qui témoignaient l'existence de l'homme. Il y avait l'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien et l'Homo sapiens qui signifie l'homme sage. C'est nous, l'homme sage. Merci beaucoup. Dieu a donné la capacité à l'homme sage de diriger le monde. Qu'est-ce que signifie le monde? L'univers. L'univers, l'université. Univers, université, le monde. Mais Dieu nous a donné la capacité de diriger le monde. L'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. L'homme il faut la mukana tongo 4 heures. Il faut kende koluka. Ata oyebi place à kokende te. La muka, ça la physique. Ça va ko bénir yo. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Grand professeur. Yaya. Est-ce que biloko ngana zolo bango ayebi yango? Biloko ngana zolo bakabila kota lo bango tampolo. Na yango nazo tuna bino. Ba président o bino bozo soutenir. Président zolo akeye pas fantasisi. Oyo kanga ata mona nanga bolo ba français ndango wana te. Et pas fantasisi na Égypte. Je suis venu pour soutenir la relation bilatérale. Hein? La relation bilatérale doit être soudée. Nani, fantasien, je ne comprends pas. C'est là un protocole. Protocole Yaka. Protocole, moi, c'est un banque. Oui, papa. Je suis venu pour soutenir la relation bilatérale. Protocole, on quoi? La relation doit être soudée. Papa, on doit souder avec moi. Viva! Viva! Le président Oyo, vous soutenir. Après rien. Ayawa, Alobi, Batunibi,
Bonjour, président. Bonjour. Vous êtes de quelle confession? Tantôt combattant, tantôt Kimangouche, tantôt pour catholique, tantôt pour... Meli Melo la Kisini. Mela. Diabo, ma président Oyo, Bino, vous êtes de quelle confession? Religieux Nini Ozali. Tantôt Kimangouche, tantôt catholique, tantôt protestant. Meli Melo. Il devait se vivre. Viva! Ndabonangai, botala ba président obile bozo soutenir. Alors. Na yango, to soutenir mko Antombolo, moi mai. Oya lia tomate na tongo. Oya zana ba fossette matama bien. Elongi a fait. Ndabonanga tozo kende malembe. Yango tozo senga recensement. Recensement ko sala 4 ans. Toko to 4 ans. Il faut que recenser la diaspora tout. Après la diaspora, les Congolais en général. Vrai ou faux? Oui. Si quoi awa. Nazolo baboy. Papa Kabé Delix Azolo Nangai. Na maman Denise Mwamboui. Mwantamba Azolo Nangai. Aza branché. Si quoi yo le binini. Merci. IDPS viva! Viva! On va taper ça biso vive longa to ebisa yo masole za bien. Combattant IDPS viva! Viva! Na minute yo combattant et combattante bonjour. Bonjour. Bande kona biso ya monde mobimba mikolo yo toza na politique ya elengi. Combattant tango zomona nazo range lelo na esengo makasi. Nazo ebisa yo Hippolyte Kazembere kana memo na tonton muto le chauffeur ya defao. Amata kita. Ya ye bazo sala ye umugama. Umugamate. Awa ye ba déjà mon Kontombolo aza tellement bien déterminé. Abeti loboko na mesa. Papa, lobby fakasi ici c'est du travail. La délégation Union européenne. Papa, roi Philippe lango moko bagangeli Louis Michel. Bagangeli par rapport ya nini? Ndenge bayaki ko fabriquer muto yo na place ya Hippolyte Kazembere Kanambe. Bayaki na Congo pour être ça la crime. Bon tu kolanda bino moko na RFI lelo na tongo. Babeti sete balamusi dossier oyo ya massacre ya Makobola. Combattant comme on a le moko likolo. Fatima! Combattant toi lelo libera lelo combattant na yebi sibino mu kontombolo lelo so kita na mabele ya bangambo parce que lobby devant mutu a décidé ça le to bengi roi Belgique moko a lobby tozo réparer makambo esalamaki na République démocratique du Congo tozo réparer yango il fallait Kabila ou bien banambu ya kibana kimia ou bien banamuua ou bien banamukama combattant d'élite tozo condamné tolandi na plateau Milemwe a gérer soubelo kuna mais tolandi bazamien baye babotoli ndam ya mabele to comprendre que ezali likopa ya barwa combattant on na makambo esalami na Sénégal makambo esalami na Sénégal bauti kokanga babengani oyo tobengaka batuchi papa oyo ekomi likambo ya babantu bana mboka solo na ba étranger bango nde mutu bazobundisa oyo tobengaka bana mboka solo IDPS viva yango tozopesa kabambi wa beya merci na likanisi malamu oyo pesi biso lobi ete bokotelema mpona kosoutenir oyo tobengaka Fachi Beton alobi ngai naza investisseur mpona kita na mbujumai nalingi masango eki yango topesi yo na mwa ntambwa topesi yo oyo tobengi longo nyangisi oyo tobengi Denise Mwantambwa mutema oyo tobengi Akabe Delix awa nayebisi yo combattant awa nayebisi yo na poto na minute oyo tuna bakongole baa na poto bayebisa yo masolo eza kuna awa ekomi opération toyebi pa yango omoni lelo mwana Kabila balakisi au jeu de tout le monde donc Kabila vrai synthétiseur asente mwana batu awa balingi baboma ekomana mira mwana mwasi mira abotele lifo kitoko talika elongi ya Kabila olobawa mama Olive oyebi obi oyebi te kende kozwa mwana parce que mwana ye wana monani awa alobi akomi kozwa menace na ndenge akosakana te awa pe tamwe mama bana tingeli président Richard
aya kozwa charge na ye te UDPS viva aya kozwa charge na ye lobi napesaki su 2000 ekomi 8000 chaque jour napesaka mwana wana 2000 ilikuwa songisanga mbongo na ngai fois 2 UDPS viva combattant d'élite awa nazoyebisa yo bouti kolanda porte-parole ya FARDC na la police na oyo tobengaka basali oyo tobengi basali armée conjointe mpona kosilisa phénomène oyo ya kuluna combattant biso tokoyede bango bolandaki auditeur alobaki Clément na kati ya permanence ya UDPS alobi FARDC policier azali moninga na yo biso tokoyede faci mpona phénomène kuluna esilanaka na quartier papa tozo condamné lisusu oyo tozo benga Jean-Marie Kasanda lobi tolandaki oyo tobengi télé 50 debe ezalaki kuna par rapport à nini bazwi bandeko oyo tozo benga soi-disant bayaki na plateau bandengi baza bakatange balobi boye oyo tobengi faci pourquoi azosala bandeko na biso bakatange boye pourquoi abeti bango masasi tomonaki mwanasema atiaki makelele awa na ville ya Kinshasa babengaki ye basololaki babongiseli epalele mwanasema atie na se mais pourquoi na katanga bake kobamba oyo tobengaka baadepte oyo tobengi ya ndeko oyo pourquoi babeti bango bamasasi toye kokomprendre ete chaîne oyo tozobenga ya télé 50 ezali kopesa oyo tobengi information mabe na peuple congolais combattant de liste tolingi bakanga ngo bie bakanga ngo te combattant de liste oyo bakanga ngo bie bakanga ngo te mais awa nazoyebisa yo nalandi bachaîne wana yango na eseyebisi Jean-Marie Kasanda bisika ozali ke parce que biso tozolite mpona esprit tribalisme na kati ya terrain Jean-Marie Kasanda keba population akoya na ndaku na par rapport ya nini bajeune na balobi boye pourquoi bake le plus loin parce que biso tomoni bajeune wana basalaki violation oyo tobengi ya bainstitution ya mboka bake le plus loin bake na centre kokende kotia drapeau wana otie défi na compte otie défi na chef de l'état otie défi na mboka yango il fallait bacharge na yo combattant yango toyebisi yo boye combattant na moment oleki tozoloba bandeko ya FCC banda tobandaki makambo ya recensement awa na minute oyo mitema ekomi bango ya kovi bouti kolanda bino moko bolandaki bino moko oyo tobengi société civile euti kopropose elobi boye na recensement basengi oyo tobengaka bachef du village oyo tobengaka bachef du quartier na moment oyo il fallait bapesa bango bamateriel baluka moye mpe basala identification oyo tobengaka ya recensement papa avant tokende na élection il fallait tokende na recensement général toyeba nani azali congolais nani azali congolais tolingi banyamurenge tolingi oyo tobengi batanzanien bazala libala papa kobanga na yo te procès ya kaninginingi eza le deux awa po préparer na bino nayebisi bino soki omoni prisonnier azosenga kaka liberté provisoire eza caprice ya prisonnier awa na minute oyo wakaninginingi dossier ebakisami oyo tozobenga porte-parole oyo ya gouvernement na minute oyo tozobenga journée makelele aza na problème grave il fallait bakende korépondre à justice awa service na biso ya lutte contre la corruption baye kodécouvrir ete autaki kodévie l'art moko oyo ya gouvernement combattant nayebisi yo na époque ya faci soki oyibi ata lutu yeba deja okozongisa yango faci soki atindi yo yaka na facture yaka kopesa ye soki omeki okokutana oyo tobengaka na audit général na nzela na yo UDPS viva combattant d'élite na actualité lisusu toza nango tobolandi bino moko tobengi mama Denise Nyakero auti kopesa bandeko na biso ya presse oyo tobengaka lomea pont de fisque batravaille na mosala na bango malamu na mboka bazala au milieu du village basunga chef de l'état na vision na ye yango tozoyebisa yo combattant place yo ozali tolingi mpe ocréele biso mpe babbbb parce que coalition oyo tozomona ezali kosepelisa biso te ezali à tout moment kotia oyo tobengaka bapo de banam na pouvoir ya faci bouti kolanda porte-parole oyo tozobenga ya assemblée nationale bolandaki déclaration na ya lobby na mois oyo ya septembre baobanda kodébattre par rapport baluka moyen basiége mpona
oyo tobengi évaluation mpona bamona basala réforme ya seni yango nayebi si yo combattant tozala serein biso na bango tokozala kaka lisu likolo ya nini mais biloko biso tokotelemela bango loi ya sakata loi ya minaku tolingi yango ata moke mpe osamba londa tolingi ata moke soki bameki bakokutana na biso population na nzela na IDPS viva IDPS viva nayebi déjà lève tozolobao bato ya FCC bamata bakita biso na bango tokoyeba bango malamu biso na bango tokokenda bango apa de caméra bisika bazali baye merci beaucoup tozo continuer maman Mwika oyo yebisi bango ni parce que balobi ke yebisaka pe maman Mwika ta 2 minutes IDPS viva viva IDPS viva viva IDPS viva 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 le Parlement debout, rien que l'IDPS. Le Parlement debout, rien que l'IDPS. Le Parlement debout, rien que l'IDPS. Rien que l'IDPS. Rien que l'IDPS. Fatigué béton. elongi ya fete nayaki mpona koyebisa bazobenga ngai bazomona ngai bazolobela ngai yo mama oza na nsima ya président na bino bobenga président Jules azofinga bacadre yo kuna ozali wana kaka kobetele basifle ozopelisaka moto ozopelisa moto nga na bi te azosala mosala kitoko soki nabeti sifle wana ezalaka nde koreveille mpe bozala éveille kolandaka tala mosusu bozolala yango wana lere nabetaka nde nazoloba na bi alobi pamba te azoloba ndenge tozali awa boye baresponsable kana baresponsable eza badelinquant eza na kaka na bango ya babilokosi bon awa boye nazoloba boye ya alobi afingi baconseiller asali boye eza constat asalaki yango wana nga mpe nazala kosoutenir ye na basifle le nabetaka wana nasoutenaka biloko wana balobaka sili abwaka kaka pamba tala toza badelinquant te nous sommes des responsables na 1990 combien 93 na 1994 misala bango pièce contre la pièce république ya basuédois na baforme yango président nabaki awa ya basuédois lisusu les régimes bazoloba pamba te en matière ya sécurité na renseignement oyo actuel ministre ya affaires étrangères aforme biso banational ya ligue de femmes tala première promotion yango première promotion tala oyo changement de mentalité toujours le parlement de équipe d'avance Matouza na yebi yango bilma obia kalami ke soki kanami polita ke ite na ngomara chitele ye na mutu nasala na kanseta le soldat de Yokanako asala kanami ni agitation te asala calme parce que on chila on a témoigné ayebi sibino boko yoke no La Moukaka déjà plus que match ça bien. IDPS FIFA. Viva. IDPS FIFA. Viva. IDPS FIFA. Viva. 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 Robert Mouké puisque tout le monde passe à ça on a voté. Et ça là toujours mouvementé Fatibé. Kilo Boubé. Omaïbe. Ou l'enquête Sabé. Et là on aébissé pourquoi ça béton.
bino nyonso tu boyebi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bandaki koloba batu oyo nyonso tu bayaki na Kanambe nde batu bakoya kozwa yande. Qu'est-ce qui se passe? Carl Michel Lopi face à face na Fachi Beton oyebi Carl Michel asa mwana ya merci mais asa mwana ya Louis batu baya na Kanambe. Alors Fachi Lopi tête à tête na Union Européenne. Yebisi Charles Michel, exactement. Charles Michel. Puisque peut-être c'est là-bas, peut se diplôme. On voit la télévision, ça t'est. Ce qui est dans ma relation bilatérale, Fatia c'est solo là qui n'a Sophie Williams, premier ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Fatia et Charles Michel? C'est très cool. Yebisi Yeboé. Binonde Batubaya qui n'a eu. Avant que ma partenaire n'en a pas frappé, vous avez besoin Yangwana bomoni Dieu merci azana esengo ngape na esengo yebi na ebisi Dieu merci c'est moi tikalika moko Fachi zonga to benga na Rwanda ayolela to benga na Rwanda alors côté la diplomatie ça n'a non plus quand c'est cassette qui président Gilles Lobby bientôt moi na mboka na kati ya République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Il est déjà si à l'ambi match ici et tikali ko puisque ma pingo bolandi moi-même na landi otobengi docteur Denis Mukwege le prix Nobel de la paix. Alors dit mais non communauté internationale faut pas ça dans lombangu bala musaka ka ba dossier mais place basa misaka ngo yangwana omoni sikoyo coup pénal wana obato créer yaya ezali ka mususu na ko monopoliser parole te bolandi otobengi Azaria Souberwa botika Azaria Souberwa sala makamu na ye. Pourquoi mokonza mboka salaki awa na mboka ake konomete kuno na mnembo babilo konyo surtout bozolo ka bakata katanga baza ko profiter na absence ya mokonza mboka lelo bolandi lisusu Tanganyika mobilisé ce sont toujours les mêmes personnes Kanambe na ndeko na ye pour votre information azawate azana tubashi. Alors il faut comprendre c'est depuis à Yoki départ ya Fatia Belgique ezalaki donc départ moko bango na ngam na bango bayeba peut-être akobina. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous pas signer makamyo surtout eza roi Philippe. Roi Philippe azalaki d'accord leur Fatia yebisi makam puisque ndenge ezana. Vous devez comprendre une chose. Batunyo surtout bazotia la Fatia les a toujours FCC. Boto boté. Yangwana sikoyo kalaté na 2021 a comme mokonzi Union africaine. Alors qui est mokonzi na Union africaine? Moka na ye ndaku na ye bitumba zala baza kolela mais aza kota l'Afrique. Non, moi je dis non. Yangwana moni aza ko s'occuper pour le moment. Encore 3 ans. Vous c'est la bobo va kindi on a comme monopoliser parole que la zone ici m'a pas président. Papa pasteur. Nous avons Kabé de Lix à zone Kayo. Kabé de Lix. Kabambi wabeya. Alors bien nous bien na pasteur. Na maman Denise oui moi ndangwa. Moi aussi à Kabé de Lix. Alors bien nous kilanga ye. Hein? Pas grand visionnaire ya mondo. Siko yo no bini. Champion de Macan. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fachi au pouvoir viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bon début du mois. Nayebi ke 10e mois o nzamba osala biso bolambo. Amen. Tolingai ka to meka to expliquer makambo esoleka. Yaya bato ebele batiaka tembe na makambo tolobaka bafingaka balobaka lelo réalité ebandi kokokisama tolobaka na bino awa na parlement debout bato bapiétina service ya inspectorat général ya finance Adolphe Muzitu na Augustin Matata po baniataka yango po bafavorize mafia na bango
mbongo ebimaka etongaka banda mais nazolo bano madusu ekangami rien que na mois de septembre ndenge lelo tobandi octobre recette ekoti na mboka voilà ya 5 millions de dollars américains. Il dépasse viva pour comprendre que c'est pas pour rien. Mokonzamboka a valorisé qui inspectorat général de finance basala musala pona nini ayebi mboka oyo ezalaka na corruption makasi ezalaka pe na sous développement. Pourquoi tango bato bazoyiba mboka pe zozonga na nsima. Or liti ya mokonzamboka ezalaki ke botika bango basala mais to bloqué par madusu esika oyo bango bayibaka et permettre mbongo ezonga na mboka sikoyo yo yebisanga rien que na mwa moko une affaire à 100 millions de dollars américains ezongi na trésor pour comprendre que musala oyo ezosala mesa kitoko il dépasse viva yaya na lobaka na bino na ntongo awa boboyakanga soko ozowela kilote na makaku tikele ya la akoluka place akotya ikole kabila tikala na kinga kati mais kabila ye akota na sénat lokola sénateur mais ça tombe bien oyokaka bacampagne nyonso na a combien plus forte raison kabila azwa badroit lokola ancien chef de l'état et en même temps azwa badroit lokola sénateur c'est que badroit nyonso tant qu'ancien président de la République il a marre et puis si on se lâche ici c'est Simba yango wana nalobaka aswangaka conseiller nangaki na yebiseloka liboso panza fc bazotya na buso batindi yakende na sénat sikoyo oza sénateur en même temps ancien président de la République. Or pour nous on soit plus de 678 dollars américains. Sikoyo na bafantage nyonso ya ancien président de la République nyonso na basalaka yango po bayebisa kabila ke kobanga na yo te ata soko tiki pouvoir biso tokobatela yo. Or bazoyeba te bazobeta na mwana menisier mwana menisier ayebaka menisier ye malamu koleka étudiant ya INP. oyebi au moment ke na INP mpe bakangi babatima tata yebisi alobi Gilles zwa kiti wana beta yango se alobeta yango na 22h INP mpe mosala eza akobeta yango bien te akobeta yango bien te ndenge moko na faci be atindiki kabila bikota na sénat sikoyo d'office constitution ekolongola ye déjà na enclos oyo basalaka ya statut ya basien chef de l'état eloko moko sobriqué par bato ya MCC y compris na Martin Fayulu il dépasse FIFA sikoyo eloko wana ekosenga yango moni biso tozo soutenir démarche nyonso ya arrestation ya Joseph Kamambe mais comment bakanga mutu wana te yumbi makambo nini eleka kuna comment bakanga ye te na beni bato bazokufa du jour au lendemain comment toyoka ye te moto aboma fin tindike na mwasi na ye comment toyoka ye te nzoto fidèle basana eza wapi comment toyoka ye te nana apesa ordre baboma shebeya comment toyoka ye te masaka ya BDK bundudi ya Congo comment toyoka ye te makambo akamwi na sampu guerre ya este ebomi plus de 10 millions koleka génocide ya Rwanda bato bakufi na Congo baleki même bato bakufa na guerre mondiale soko oketembe vérifie olobi yango lobalanga na kosi il dépasse FIFA sikoyo eloko ya bongo tolanda te yo ye olobi kabila kosonga na 2020 il dépasse FIFA yaya na ngaki nayebisa yo boye prophétie ya Papa Etienne abi laissez les Kabili partir ils seront bloqués que démissionner là. Mais comment bitumbe ça na est bato baotonga na est Shadak akeko inauguré hôtel na est Augustin Matata pour l'université na est siko guerre à est ezo porter na bana Alexis Mwamba lobi non nous attendons beaucoup na président de la République pour la est maintenant na ngaki loba nous attendons aussi beaucoup
na président de la République pour la réforme et la justice. Nous attendons aussi beaucoup na président de la République pour la réforme et l'armée. Mais comment réforme à Biloko là pour le bien violation de la Constitution, mais bon, c'est là pour la guerre à Est. Il y a un individu local la Daniel ça fout. Il y a un homonyme, par parlement où il y a comment un député élu du peuple? Est-ce que le député va y avoir un bango? Député qui est en front, il y a que devoir dans l'Assemblée. Daniel parle non. Il faut interpeller le ministre de la Défense. Tu interpeller le chef du gouvernement. A expliqué Bisso, Makambo Bisso Tomoni na Est. N'a rien à voir avec le chef de l'État. Bon, yo soko lobi bango baso $60. Mais yo safu incapable de koloba monument na yo ça combien? Président de l'Assemblée a incapable ya koloba montant oyo ba député ba swaka. Donc Congo. Bon, ceux qui bino bo swaka, primatique a swaka combien? Bino moko parlement bo swaka combien? Sénat swaka combien? Voilà. Yango bo moni évangile selon passé dit na lobby il faut tout bouger même la constitution. Tous ceux qui sa pouvoir présidentiel. Et si qu'à présent sont régnés, pas au gouverner. Il dépasse FIFA. Viva! Peuple congolais na oloba na bino to sana batumoko incapable pour baso diriger. Est-ce que la ville province de Kinshasa a un gouverneur? Il dépasse FIFA. Yaya, bakulu tunanga ba ali ba papa ba salia. Na bané 84 na la nous mwana l'école primaire. To sala na gouverneur moko papa Kabaïdi na na profiter na ordonnant na ba clôture nyonso ya ville à Kinshasa ba chango choto peinture vrai ou faux? Vrai. Ordonnant ni bosso mapangu ba chaba pelouse vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que le longo bila il est gouverneur à ville à Kinshasa par rapport au Kinois ou bien par rapport à Kingakati? Est-ce que Patuyande Nyewana Bakotiba et Dembo Kawakende Liboso? Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenant Fachi. Fachi c'est notre sang, c'est notre frère. Information Lukuta Bopesa Ono. Fachi dossier ça na mesa yem tabola ka ko livrer. Yango Fachi comme il sida pas livré chez lui. Masolo Lukuta. Oh, en si longtemps Aoti Kachona yem ta okangaye. Bino bato boko tsaka boya ko kanga. Il démarche auto saliba. Yango wana. Papa tiens na lobaka nse te mwana wana mati. Nazo kamwa lelo certains Congolais peseri qui na réseaux sociaux bakomi ko commenter photo ya Maman Olive na Joseph Kabila. Mais c'est bien. Balandi c'est là. Et ça lui peut bien Maman Olive c'est là. Pour pendant 18 ans, tout le monde est péné maman sauter. Silaki. Oui. C'est que l'Ibal est Salaki bo. Mais les lots qu'on a mon concepé et Sili Nango. Et nous après pouvoir les appeler la vie moussouche. Tout le monde y peut la photo, il y a bien un Jean-Pierre Bemana, maman Liliane Basimbani. Et nous avons fait la Kisibango. Qu'elle n'a pouvoir, n'a bolingo. Et ça a dit comment? Il dépasse FIFA. Peuple congolais t'a veillé. T'a soutenir justice. T'a soutenir IGF, Inspectorat général de la finance. T'a soutenir Bamona Moussa Lezo Salama. Yaya ba mafie batanga kamboko. Ba compagnie nyoso zomona soko krese na sima na Mutakabila. Babiloko nyoso zomona na mboka na biso. Na sima na Mutakabila. Donc yango il faut département wana totia bango na losambo même justice et tombe kanga ba miyibi et permettre mboka na biso de développer et développer mboka na kao batu bazoyiba ba milliards mais recette à moi moko bakangi madusu et bimisi $100 millions américains. Il dépasse FIFA. Fachi au pouvoir FIFA. Peuple congolais soutenons Fachi et aimons le Congo. Oui.
nazwi appel à ndeko nanga moko alusha alobi passer to soutenir bino combat na bino na kine eza noble ko soutenir Fachi eza ko soutenir la république malgré ndamba bandeko na biso musu bazotengama bazokritike yaya lelo pe tomata tokita okritike Fachi na nini te entre nous tolobana na tongo bolali o Fachi te mais oyo oyaka Fachi polo waka Fachi asa no me paka Kabila. Mais le lot si quand on FCC va comment vous ça Fachi, c'est que Fachi regarde na yeza na mboka. Parce que yo zo vous savez pourquoi. Il dépasse FIFA. Viva. Yaya toko continuer combo tina li fobo. Toko bunda toko longi sa république. Amen. Fachi ke mona yawe. Asa. Bible lobi ba koyeba nsete na mbumalaya. bakoyeba nsete na mbuma na ya boyokaka chef coutumier akufaka kuna na minembo erwa ndenge mpe toyokaka ndeko ya mais comment mutu wana alobaka te mais aza toujours na baposte clé ya république tobeta likambo identification oyo bapesa ye mais osalaka bandakala pourquoi bosalaka yango te il dépasse FIFA yaya ezanga koyoka no susi te ndeko mwa aloba inanga mukonsu na lungwawa abi passer na yoka ikanda ba ofingo na TV ngabi we na leader na leader mutana fafunga bo mutu wana ane loko ba kolandele na TV te haleluya ngai fa landela pona nini azali leader yaya sans identification sans recensement élection évangile selon passé qui élection saté donc aucune élection na carte électeur ya Joseph Kabila ya mona lingi bisa passer wana tolérance ya lobaki ke utala mukayo nalingaki nayebisa pasteur wana oyo alobaki te na écran na nga namoni Joseph Kabila na 2020 toyebisa ye yakotaka pliso mpona kimuyi asa eloko koyebisa peuple congolais akota pliso mpona kimuyi donc atika makelele atika makele mboka oyo eza ya bakongolais mboka oyo eza ya 80 millions d'habitants récite ya Kabila pendant 18 ans oyo nga pase gilata na lali balamusinga fona azala reconnaissant azwa baprofesseur akanga bango akomisa bango baso abotona bango badiplome apia bango busoba na bango ye wana récite ya Kabila pendant 18 ans mais récite ya Fachi na ye nane à valoriser gratuité l'enseignement. Alléluia. Peuple congolais. Nalobi na yo buka mona buka kweki. Depuis que koloba na franc lobi mukonza we la so de mouton. Bongo fala we la ni. Mais pourquoi pas y pas ebisa nganga pe na soka mo ba 6000. To kata biso ba député moi 1000 et au ça moins $1 million to peut saper koto na front. Pour comprendre que motema mabe ya batu et c'est bandio bima. Merci beaucoup. Zamba batela yo. Lo sambo koti kate. Bonde la pona chef de l'état. Na lobi na yo siko beka e kweyo. Omoni motema mabe ya bando kitwana bango na mboka. Prière est important. Maboko na yo salaka likolo, lo sambo pona première dame, lo sambo pona chef de l'état, lo sambo pona bandeko nyonso oyo baosala na mokonzi na motema malamu. Vraiment samba batela bino. Amen. Viva! Lelo mon cours de gras. C'est-à-dire makamweza kitoko. Cours de gras ezawa. Awa. Nazo bisabino chiko sengo shimo. Maman président mwanza wakabe. Alobaki cordon epoza na terrain. Cordon na terrain. Cordon. Sénateur avec lui. Chole. Président, on va le canal botter en avant. On va le canal, on va le canal, mais non, moi, Kili. Gilles, botter en avant. Sénateur à vie.
Ok. Tozolo baboye. Tokokende élection. Ce qui recensement salinini et salami. Tant que recensement est comme ça le matin, élection et d'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci ce matin. Que la 2023 élection est comme ça le matin. Tolobi boye. La 2023, biso peuple congolais tokobima na balabala tolobi te. Élection exacte. Pati Oumela. Tu m'as makasi. Nao tozali ko passer ezali mandaté. Tozo benga ngonini transition. Eza transition nani? Kanambe po. Hippolyte Kanambe po. Hippolyte Kanambe. Mwana mama Marseille. Biso peuple congolais, to condimate, l'olenge déjà l'action à Fati Beto à Sabadi Yango. Oui, biso na 2023 que non toka nini élection exacte. Biso to kobima na 2023 to lobi que Fati Oumela. To bimi to lobi te Fati Banda wana élection exacte. Pendant 37 ans, il dépresse et Bundaki pour l'état de droit. État de droit. Et à l'époque de notre mentor, était Tshisekedi Moulumba. Alors, qui jour, il dépresse contre le pouvoir et qu'on instaurait état de droit. Likambo Tozanango na RDC. Et dans Likambo Fati Beto, témoin à bateau, ya maman Kassalou. Et dans le problème à état de droit. État de droit est collé à bateau et Kanambe police Joseph Kabila. Dans le problème de l'état de droit. En soi, ce n'est pas Fati qui doit livrer Kanambe. Oh, il y a qu'on livrer Kanambe et ça, état de droit. État de droit, ils ont les battus. Non! Batons, ils ont les bango au nom de l'état de droit. La Bible déclare que la justice élève une nation. Oka est Koufaki pendant 18 ans, mes bien-aimés. Biso tozo tambola, tozo kota bisika nyonso. Toyebi ba vérité belé. Tango bato bazolela, oh tozo mona clarté. Mes amis mboka Kabila teka kiango. Il dépasse viva. Viva. Moi de la éjaculé, il dépasse viva. Viva. Monter les sous. Il dépasse viva. Viva. Il dépasse viva. Viva. Fatibé. Béton. Béton. Fatibé. Béton. 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 Ceux qui ont ligné Fatibé, aux Congolais. Congolais. Fati est Congolais de père et de mère. Toyebi papa Fati be. Et ça la 10e. Toyebi papa na. Toyebi maman na. Toyebi bandeko na. Mais à Kabila toyebi bango. Il y a 3 personnes. Toyebi noko ya Kabila te. Toyebi bandeko ya Kabila te. Toyebi même origine toyebi. Toyebi yango. Ce monsieur-là qui est entré, après 3 ans, il est devenu un immigré. Un immigré. Du jamais vu dans le monde entier. Un immigré qui entre dans un pays tiers, après 3 ans, il devient président de la République. Papa, ça, jamais vu. Même peuple d'Israël, à un moment donné, va connaîtra qui ténèbres. Mais comme Dieu aime ce pays, et comme Fati, c'est un choix réfléchi de Dieu pour un nouveau départ pour la RDC. Ceux qui vont se choisir bien, dans nos Fati a du pouvoir, à tel le but, nous allons l'armée, nous allons la service de renseignement, à l'Obinga Moko, la Kokokate. Le 23 juin 2019, Fatia Zimboka RDC, après ça, on a Maboko Nani, Yankolo. Fatia Lobi, Zamba Fukami,
libosa peuple nyonso na stade Marti Fatia Fukami asengeli même Mobutu bolimbisi même Kasavubu bolimbisi même Joseph Kabila Kanambe Polite bolimbisi Fati est en train de régner avec Dieu sur la RDC. La politique et spirituelle. Il dépêche viva. Viva. Ah, il demande déjà qu'il est. Il dépêche viva. Viva. Il dépêche viva. Viva. Mais bien aimé, chers parlementaires debout. Il y a 100 formules. La ligne est Bistabino Boye. Kabila Kokangama. Tomate. Tokita. Kabila sera arrêté. La Bible est claire. Ton péché t'atteindra. Mais bien aimé, mon tomo na mokilo yote asala mabe Nzambe a beta fimbote. Kabila sera arrêté. Je pense que le président de la République est en Belgique. Kalamingi ta zozonga sauf imprévu lelo. Il n'a pas suivi. Viva. Akenda ko pesa diplomatie, ko beta diplomatie mo maka ya makasi. Il a été reçu par le roi de Belge. Le roi Philippe. Basolel makambo ebele. Il dépêche vivant. Il dépêche vivant. Pas seulement il a été reçu par le roi Philippe, il a été reçu aussi par le Conseil européen. Accompagné de qui? De Charles Michel. Et bon, il y a quelque temps, certains avocats canadiens qui comportaient une plainte auprès de la CPI contre des crimes contre l'humanité. Oyo, Joseph Kabila Kalambe Polite Asala. Plus de 719 crimes contre l'humanité. Il dépêche vivant. Bato Bayaki na Kabila. Ba multinational. Ba-américain. Bayako Mutuna. Fatia dans le problème de Botika Fati, Kosala Moussala. Kosala la RDC Moussala. Soutenons ce fils de Dieu. Amen. Soutenons Fati. Cet homme de bon cœur. Cet homme qui a une vision. Cet homme qui ne dort pas. Azo Banda, Azo Kanisa. Dengani ni Mbokeko. Fatime. Aidez-moi, je vais écrire Fatime. Viva! Viva! Leader Press, viva! Viva! L'équipe nationale Yango. L'équipe nationale Yango. Sans fort. Bande Konabiso. Nous devons appuyer les chefs de l'État. Mboka et Bebaka, Likolo ya Mouibi. Denge président Tshisekedi wa Mulu Malobaka. Mboka kufi pona nini Likolo ya Mouibi. Soki mama lambi misuni na ndako eke bolingi ke mutu nyonso na ndako alia oko respecte kaka mama fungola kanzungu boyete soki mela komi kobima ye moko nanu mama atali bana bazate amitieli mibale alie mbango bana babandi kotala lobi mwana mususu akobanda osani abandi koko. C'est pourquoi bonaki président Félix Arobaki, nous viendrons pour établir un état de droit, c'est-à-dire ceux qui vous consabandi bakop et bongo balandi bakosani voilà ndenge mboka ebebaki bakotinda mutu akende kozwa misolo ya leta ke mukonzi ya mboka akobima akokende ko voyager, il faut bakende mission de service tango batindi mot d'ordre na banque lokola mukonzi ya mboka se bandi muibi mutu bakokende kobimisa bongo na banque balobi bimisa 1000 100 ya bakisi ba 0 et comme 1 million. Boyete. Voilà eloko ezaki koboma mboka oyo bisika nyonso commission. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Bomba bomba. Mabe. Qui vivra verra. To changer monera. IDPS viva. Viva. Bomba bomba. Mabe. Qui vivra verra. Nayeka quelques secondes, quelle est la mission du président de la République na Belgique? Parce que Ezalina, groupe il y a des pays européens, on va saisir déjà Conseil à sécurité pour créer un tribunal international pour les crimes en République démocratique du Congo. Et c'est là qui présence, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais pour na roi Belgique, Félix Tshisekedi n'était pas seulement
avec Bakambia Union européenne, administrateur trop et qui t'a raté à Salinine. La tempête fait quoi? La tempête a arrivé. Retour à présent, Fatine Azoya Boyna, nous avons brisé le gouvernement. Nous avons 65 membres du gouvernement. Nous avons 40. Na 43, tu peux mbeli katikati. Mais nous avons un système à Kala. Les 5 ministères de la souveraineté et Tigalika na combattant parce que les vrais Congolais c'est le combattant de l'IDPS. Amen. On a prouvé un mot depuis 1975-77. Tant que Mobutu a conflit entre Palestine, Israël et Égypte. Mobutu, même la parole de Dieu est claire. Bible le dit que je maudirai ce qui te maudira et je bénirai ce qui te bénira. Nous avons Abraham. Et peuple nous avons juif Israël. Mais Mobutu est une relation diplomatique na Israël. Ne banda relation avec Katana, Congolais nous ça commence sous la malédiction, sauf les combattants de l'IDPS. L'IDPS viva! Parce que Bisso leader Oyo bomba. Bon leader Oyo Yabiso, Tshisekedi wa Mulumba. Alors qu'il non, mais il faut couper la relation diplomatique avec l'Égypte que l'Israël. Il y a une politique qui est compliquée, il faut une marque pour qu'elle paie. À ce moment-là, la politique est imbécilité. Vous êtes na panza, na loba, voyez, tout ça, il milite pas. On le voit qu'il y a un cannabis, on va quoi qui biso. Moi, il n'y a pas de cannabis, on va militer. Na loba, pour la Golobani, pour la Golobaki, Zala béni. Il y a peut-être que comprendre. Et ça nous a la présidence, on a la gouvernement. Accord Nabiso Nabino est à Mouibité. Au Yibi, le bimisi pas missile non conventionnel. Donc, préparateur de Salini. Pour la Golobani, déjà délégation, on a président Koutani Nabango, la délégation, il y a administration à Trump. Déjà, l'Union européenne composée de 27 pays. Babimisi, Nani, dossier Nabango, va déposer déjà dans le Conseil, il y a sécurité et en Nations Unies. Maintenant, Conseil de sécurité des Nations Unies, guerre, moi, je vais en approche au Ria. Bazala qui n'a session extraordinaire, va profiter, va saisir l'Union européenne pour être pas bimissaïlo Kouana. Il y a mon a palpité comme tantôt, maman Sifa, mais maman Sifa, tu veux que moi, maman Kabila, vous êtes. Et pas être, tu sais que vous Lugani. Vérité, bimarate au salani. Il y a mon zomo na ngana soka mawana bateau nous baza contre Fati. Parce que na mikolo koya ba osenga bolimbi. Ba osanga maloba kolo. Bazango ba président qui dirige pas qui ne gère pas. Les loba comme na litre mususu. Pona ko yebi soke makambo zo ya liboso. Qui vivra? Aboué.